C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus en 330, Airbus en 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus en 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences na Airbus en 330, P2 fréquences na Airbus en 320. Et s'ilité, 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et commanda kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepo Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Et bon, pour cela, mon avis, on a aussi occasion à Kolanda, Info Lingala Journal, il y a peuple pour na peuple mbote. Nabino bisika nyos tu besoin mitika et to fungola pour la côté sabino ndenge Denika Dima azalaki entériné le kola. Président ya Seni na Assemblée nationale ezalaki bongo la plénière ya samedi 16 octobre hérité mapinde midomi bende longwanda ba pesi mino ba président élément. Nabukambe meya président Christophe Mbosonko Diampwanga plénière ya mokolo ya samedi 13 octobre ezalaki plénière moko très mouvementé ndenge bino moko bozali komwana bilili ezalaki facilité pambate plénière oyo ezalaki prévu pour na ko étudier to pe ko examiner rapport ya commission paritaire mixte oyo Assemblée nationale ataki Nabukambe meya président André Mbata pour na koluka ndenge nini kotala tala ba dossier ba candidature oyo ezalaki déposé et pas il y a différentes composantes pour na ba diriger bureau ya commission électorale nationale indépendante. André Mbata oyo azali président ya commission azwaki maloba pour na kosala économie ya musala oyo bango basali kasi ezalaki facilité pambate ba député ya opposition ya Front commun pour le Congo ba telemaki pour na ko empêcher exercice oyo eye bana kosala mate ezalaki opesi mbwa aboyi ndenge bozali komona. Qui confondent politique et partisan. La Sénat confirme le caractère politique de ce Bosimba kena sima ya kobendana ezalaki bongo après André Mbata alekaki quand même kosala exposé ya travail oyo bango basalaki na mbala moko Christophe Mbosonko Diampwanga aposaki question et pas ya plénière soki ba adopter rapport ya commission oyo rapport ya commission ezalaki bongo adopté malgré absence ya ba député ya FCC oyo ba décidaki ko bima libanda pona ko protester contre rapport ya commission oyo bango ba participer pakite na sima ya makambo nyonso ndenge esalaki équipe oyo ekoki ko diriger commission électorale nationale indépendante ezali boye président Denika Dima oyo auti na ngambu ya société civile premier vice-président ezali bongo Ilanga Bienvenu ye auti na ngambu ya majorité deuxième vice-président poste ezali à pourvoir pambate opposition ba pesina no kombote rapporteur ezali bongo Patrice Seya auti na majorité rapporteur adjoint ezali bongo
Léopold Mouindo auti na ngambu ya majorité. Poste ya Kester ezali à pourvoir pambate opposition à Pessi Kombote. Kester adjoint ezali Sylvie Birembano auti na ngambu ya majorité. Pona oyo etali ba membre tozana Pascal Lupemba majorité, membre Moussousou Fabien Boko majorité, Blaise Ditu Monizi opposition, Roger Bimwala société civile, Joséphine Ngalula société civile, Gérard Bissambu société civile, Adine Dor Omokoko société civile, Boiba membre Moussousou ezali bongo ba poste à pouvoir pambate liste oyo nanu etindamite na ngambu ya opposition. Na sima ya entérinement na bango na ngambu ya Assemblée nationale, liste kotindama epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko investir équipe oyo bako diriger commission électorale nationale indépendante na remplacement ya bureau ya Corneille Nangaa. Quelques députés basanga quitté ko pesa makanisi na bango boso bango na micro ya Domi Bendelongwata. Ba députés nationaux révolutionnaires na mukolo lelo le 16 octobre 2021 kusangani na kati ya palais du peuple tosali déclaration ya boye. Biso tokobanda ko soutenir et toko soutenir chef de l'État na ba action na nyonso. Tokotika la loyal et fidèle na ba idéo na ye. Biso to décidé, biso ba révolutionnaire nyonso était candidat na biso moko na élection à 2023 ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na yango toko se mobiliser na ba province nyonso comme biso tozali représentant ya ba province nyonso était topé ça y est majorité confortable na élection ya 2023 oyo ekoya. To sengi lisusu na Assemblée nationale atia makoki nyonso de manière que atia babikonzi nyonso ya seni en place pour ba organiser biso élection na ngonga oyo constitution etesi na yango to lobby était pona makambo ya est il faut état de siège etikala et to sengi na gouvernement était nyonso oyo ezalaki arrêté na audition na rapport ya audition ya commission défense et sécurité. Il faut gouvernement atiango en exécution pour que paix oyo population congolaise azozela ezonga na kati ya este na biso. Yango to sengi na bana mboka nyonso bafungola miso batia batpesa nzela te na monguna akota abebisa biso mboka. Apesi bino. Merci. Azalaki entériné week-end eleki na Assemblée nationale yena ni Denika Dimande akoki ko diriger seni na tina wana info lingala journal ya peuple pona peuple et sale libino portrait na yebola. Le 21 septembre 1961, na République démocratique du Congo, yena ni Denis Kadima Oyo, azalaki directeur exécutif na Institut électoral pour une démocratie durable na Afrique, azalaka lisusu ancien directeur ya référendum pe élection ya ONU kuna na Soudan na juillet 2010 tina mars 2011. Denis Kadima azalaka conseiller technique principal ya PNUD na Tunisie na avril 2011, ye aza licencié na sciences politiques et administratives na université ya Lubumbashi asilisaka bongo na 1987, asilisa master na ye na sciences politiques pe aza na diplôme post-universitaire na administration ya ba affaires kuna asilisa kango bongo na Johannesburg na Afrique du Sud. Denis Kadima aza expert na élection, na démocratie pe na bonne gouvernance. Adota plus de 30 ans ba expérience professionnelle, aza compétent na ba domaine ya leadership, planification stratégique, conception na direction ya ba programme, na levée de fonds, na gestion oyo eza na accès na ba résultats, na réseautage, na gestion ya ba ressources humaines, na gestion financière. Na 1987 tina 1992 azalaka chef de service pe gérant de succursale na banque commerciale zaïroise pe na 1995 ti na 1998 a dirijaka programme ya Achako kuna na Afrique du Sud. Lokola directeur ya EISA Denis
Kadima a transformé avec succès organisation sous-régionale oyo ezalaka centrée na Afrique australe na ONG panafricaine paix continentale. Asalaka mise en place na division référendaire paix électorale intégrée paix a initiaka avec succès diplomatie moko électorale na ba état paix babayeur oyo epesaka ye fond moko oyo epermetaka ye a augmenter ba ressources pour na fond commun ya PNUD na Soudan entre 2010-2011 na oyo état libongo vision na ye bosimbake na 30 ans d'expérience professionnelle na ye et Yuapi 21 ans à Salango na domaine ya ba élection démocratie paix bonne gouvernance ambition na ye eza ya komemela seni intégrité morale professionnalisme impartialité paix objectivité oyo eza vérifiable na ba institution oyo asala lokola ba nommé na tête ya seni akani ko renforcer indépendance impartialité paix transparence. Tomususu bosimba ke cour constitutionnel la sala qui rentrée judiciaire na ye samedi 16 octobre na palais du peuple na Bokambemi ya président Dieudonné Kalouba héritier Mapinde Midomi Bendele Ngwanza. Rentrée judiciaire, il y a cour constitutionnelle et Salemaki samedi 16 octobre dans la salle de congrès, il y a palais du peuple et pas yoapi ba autorité, il y a ndenge ba assista qui na première audience, il y a cour constitutionnelle depuis installation na yango. Bosimba ke procureur général près il y a cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Nkokesha azwaki maloba pona koloba état ya pouvoir face na ba immunité parlementaire oyo ba honorable député ya ndenge bazana yango voire même ba sénateur. Jean-Paul Mukolo Nkokesha alobaki ndenge nini ba immunité parlementaire ezali ko s'arrêter yango ezali mingi pona ko couvrir ba honorable nyonso oyo bazwami lokola ba parlementaire par rapport ya musala oyo bazali ko sala kasi yango ezali pe limité na makambu ebele to ba delu ya ndenge oyo bango bakoki ko sala bakoki pe kozala poursuivi na mobeko ndenge ezali kotalisa. Bosimba ke expliquaki makambu ya ndenge pe discours ya Jean-Paul Mukolo Nkokesha oyo azali procureur près ya cour constitutionnelle ezalaki vraiment très applaudi. Discours ezelamaki makasi ezalaki ya président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kalouba oyo alobelaki mingi ba attribution ya cour constitutionnelle atalisaki musala oyo cour esengeli aibana kosala pe atalisaki même ndenge nini bakoki ko poursuivre batu ya ndenge voire même cour constitutionnelle ezali esika oyo chef de l'état akoki kosamba en cas ya haute trahison pe makambu ya ndenge discours na yepe ezalaki lisusu très applaudi. Bosimba ke avant wana avocat général alobelaki aperçu général ya arsenal ya justice na mboka na biso alimbolaki makambu ya ndenge oyo ezali kotalisama na cour constitutionnelle eloko nini esengeli basala pe misala na bango ezali kotambola ndenge nini nyonso ebandaki malamu pe esukaki malamu pour na première audience ya cour constitutionnelle depuis yango ezalaki installé na bokambemi ya président na yango Dieudonné Kalouba. Bosimba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki représenté et pas ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo azalaki yemoko en personne nyonso elekaki malamu na misu na yemoko Jean-Michel Sama Lukonde Kenge premier ministre na absence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plateforme la mukana bokambemi ya coordonnateur nango Martin Fayulu basala qui marche na bango samedi 16 octobre pour na ko réclamer dépolitisation ya seni hérité Mapinde Mitop moi biba pesimi ba détailler ma o. Bazalaki ebele ba militant ya plateforme Lamuka oyo ba répondaki na rendez-vous ya samedi 16 octobre pour na marche na bango nyonso ebandaki bongo na avenue Kianza na commune ya Ngaba et pa wapi à partir ya 11h Martin Fayulu Madidi leader ya plateforme Lamuka akomaki entouré na ba militant ya ndenge balongwaki wana bakotaki na commune ya Lemba direction ezalaki boulevard Lumumba et pa wapi batambolaki malembe ti na première rue Limité et pas wapi et salaki bongo point de chute
po na koyoka message ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi bosimba ki na marche na bango ezalaki bien encadré avec professionnalisme na ngambo ya police nationale congolaise oyo bazwaki ba éloge même ya ba leader ya Lamuka kasi à partir ya limité 10e 11e ri voire même tina 7e ri moins affrontement ezalaki entre quelques combattants ya UDPS et longo na ba militants ya Lamuka boye la police a intervenaki pour na kobwaka ba gaz lacrymogène pe ko disperser ba nyonso balingaki kosala trouble na maloba na ye sur place na Saint-Raphaël ya limité mwana mboka Martin Fayulu Madidi a remercié nanu ba autorité ya police nationale congolaise pe belema nyonso bazalaki komi na sécurité ya marche oyo maloba ezalaki kaka ndenge ezali kolobama balobi boye esengeli révision ya loi sur la CENI eye bana kosalema Martin Fayulu elongo na plateforme Lamuka bazali kosenga dépolitisation ya commission électorale nationale indépendante ba abordaki pe le susu dossier RAM pona bango RAM ezali eloko moko ya mabe escroquerie esengeli kolongola taxe wana pambate ezali konyoko la population na ndenge ya kosakana te pona oyo etali état de siège na ba province ya Nord Kivu pe ya Ituri Martin Fayulu azwaki maloba pona kolobake esengeli balongola état de siège esengeli administration civile eye bana kozonga na mosana yango pambate état de siège oyo ezali kosala eloko ya malonga te pona oyo etali Corneille Nanga esengeli te asimba lisusu makambo ya CENI pambate pona Martin Fayulu elongo na Lamuka place ya Corneille Nanga ezabongo na prison par rapport ya élection chaotique oyo ezalaki organisé na 2018 Martin Fayulu a metaki en garde Christophe Mboso Nkodia Mpwanga oyo azali président ya bureau ya Assemblée nationale pona makambo ndenge ezali kosalema pona plateforme Lamuka bakani kosala ba action mosusu ya makasi pona kotelemela bureau oyo ezali kotiama en place eye bana kosala mosala te na violation ya ba disposition ya ndenge na ndenge bango basukisaki na marche na bango. Première dame Denise Nyakiro Tshisekedi a quitté week-end eleki na 37e communauté KDC pour assister à la deuxième édition ya intercession ya ba femme na thème jusqu'à ce que viendra le salut. Stéphane Skande Nathalie Kaila Kapenda. Natem titangu salut ya République démocratique du Congo et komoni samande ba femme ya 37e communauté des assemblées de Dieu ba intercéda qui en faveur ya République démocratique du Congo pour la deuxième édition ya journée d'intercession présente na prière oyo épouse ya chef de l'État exhorta ki ba maman na livre zala qui tiré na Exode chapitre 17 verset 8 à 13 Denise Nyakiro Tshisekedi asengi na ba maman ba intercéder mbala na mbala pona mboka pe lisusu pona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pambate na prière nde bakoki kozwa elonga tope victoire. Denise Nyakiro Tshisekedi a recommandé na basi batiaka mabolongo na se pe maboko likolo epai ya Nzambe lokola Moïse na ngomba pona kolonga na bitumba oyo asengi na bango ba soutenir chef de l'État. Avant exhortation ya première dame, pasteur Viviane Dalo ye a partageaki ki na sous-thème tango mwasi atelemaka apport ezalaka na kati ya famille pe na société. Oratrice ateyaki na Ephésiens 6 10 à 12 pe lisusu 13 à 15 bakisa 18 a conscientisaki mwasi na oyo etali responsabilité na ye na pouvoir na niveau oyo ye azali popo mwasi nde akoki ko influencer mboka ekoma lobby meilleur tope kitoko yango wana asengi na bango batia mabolongo na se epai ya Nzambe po balonga satana. En tout cas deuxième édition oyo elekanaki kitoko. Compagnie africaine d'aviation CAA a tiré ba prix ya kitoko na Airbus A320 pe A330 pour na ko permettre ba tunyo ba voyager na ba conditions moko ya kitoko. Michael Bustoki. CAA leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe ATR
quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga ke complexe ya ko voyager, sili, pour atafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus en 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus en 330, P2 fréquences na Airbus en 320. Et silité, 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et komanda kozala avant midi pe après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Donc les bon la province ya Sidou Bangui pour la kotali Sabino ndenge bato babomana ki na butu ya mardi kotani sa mercredi kuna na territoire ya Gemena na territoire ya Kungu suite ya conflit frontalier. Eyinaki mabe na butu ya mardi kotani sa tongo ya mercredi kuna na province ya Sidou Bangui plus de 13 personnes bakufaki suite ya conflit frontalier entre Bangbaka ya regroupement ya Lingo Tebe kuna na territoire ya Gemena na Bangbaka ya regroupement ya Ngbanda na territoire ya Kungu koka mwa conflit oyo ebanda depuis 2015 ba notable ya province oyo bafandaka pe basololaka pe nyonso ezongaka na kimia kasi ya participer mawa ezake na juillet 2021 oyo conflit yango ezongaki kutu 2 personnes bakufaka kokanisa lokola esuki wana nzoka ndete poso eleki bitumba ebimaki lisusu makasi Bangbaka bakatani lokola banyama plus de 13 personnes bakufi talati na population bazako senga na ba notable elongo na bakondi ya mboka bameka nanu kosolola mwa moke po ete basukisa likambo oyo pambate bato bakosila. Dans la ville province à Kinshasa pour la côté Sabino Ndenge. Papa, maman, édition ya Développerie 2023 et si Bandi Kopetama du 6 octobre au 9 novembre 2021 oyo Dala Bako Sayote Mwana ya Kinshasa Koko Samate Po esika ya sur ya Kopeta Développerie selon ba norme oyo bazali kosenga na Kinshasa pe na RDC Mobiba ezalaka kaka awa na ba cyber pe ba chance de voyage Eric Travel et Bayan Nzambe Coco Yaya leader pe mon compte ya prise en charge ADG Eric Mwambale Lion tranquille pe coach na bango nyonso na RDC na masolo ya Développerie ya kosamba kutu ezali te. Année passée na bagence Eric Travel plus de 1500 gagnants babimaki awa botala ba preuve ba visa yango oyo ezali konoka lokola mvula pe prise en charge eza ya kosamba te epai wapi ye moko ADG Eric Mwamba azali ko accompagner ba gagnant si na États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam na $5 ya pamba yaka kobeta Développerie du lundi au dimanche okozala mobimba mema libota na yo kasi condition ezali kaka moko yaka na passeport na yo oyo ezali bongo valide bakokanga yo photo kitoko pe na ba matériel ya qualité epai ya ba professionnel ozali na 98% ya ko gagner pe prise en charge famille d'accueil wana kutu domaine na biso tala batu ebele oyo baye deja kowelela po na ko gagner temps
kobeta deve loterie. Tolobi ndenge toyebisaka bino malewa restaurant o boutique o bashop bakolo na yango bazalaka kasi masolo ya deve loterie mpe ya voyage mokonzi na RDC azalaka kaka moko ADG Eric Mwamba bakiselaka ye Joe Biden po c'est confirmé. Badresse ya baagence ape basiber café Eric na Kinshasa esi eyebana na 11e rue Limité industriel oleki INPP okomona agence Eric Travel bongo na commune ya Masina sur boulevard Lumumba en face ya robot roulage na quartier sans fil na commune ya Kalamu tozomi sur avenue Victoire musika te na maison communale pe district ya Kalamu na Kintambo magasin tozomi na rond-point Kintambo magasin entre Facebook na WhatsApp okoti obeti deve loterie epai ba professionnel olingi kokende village Kimbilangundu tala kende kuna epai ba voisin kasi soki olingi komona États-Unis d'Amérique yaka na ba agence Eric Travel okozala mobimba boete. ONG Congo de l'Espoir ya mwana mboka maotwene bazosunga batopona kozwa ba bourse ya koko makuna na mboka Chypre en même temps baza ko former batu na informatique pe baza ko pesa ba cours de langue. Michael Bristoto, Stéphane Skande. ONG de Congo de l'Espoir ya mwana mboka le président Maontwene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'Espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batieli bino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'Espoir tolobi toza mieux placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre esilite tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'Espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamachine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation ya langue informatique na baye nyonso oyo baningi koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili tin Congo de l'Espoir ya président Maontwene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais pe lingala okofuta eloko te otuninga ya adresse mpona barenseignement ya kokende kotanga na Chypre pe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading kasi mpona bacours de langue to pe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Congo de l'Espoir président Maontwene balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République Fachi Béton Boye. Pesingantela na boucler journal ya peuple pour na peuple merci mingi na domi bendele ngwanza oya zalaki na sima caméra journal ezalaki monté panda yemoko ingénieur Christian Kiange Beni kaka ndenge na mesana koloba info lingala ezalaka supervisé et panda yemoko hérité mapinde mibandeko boti kala malamu ngala bino tokutani moko na lobi kimia o mabota mabino au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut, pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers bavion na ya mokwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe ATR
quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza ya kokita o voyager partout n'étendue nyonso ya RDC tina Congo profond. Prix ya billet engaye neti kaka ya nyampoul et comme très abordable veut dire moto tout quel que soit rang social na ye ana tina koka mingai na nzoto te pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant et ezala yo chayo lelo na modèle CAA boukeli ba prix ya billet ni melanga ke complexe ya ko voyager sili pour atafuni ba prix et commis très abordable. CAA a tieli bino lisusu 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus 1330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus 1330 P2 fréquences na Airbus 1320 et silité 2 jours par semaine ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et kobanda kozala avant midi et après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata.